tozoka na Kinshasa pona ko lakisa na bakonzi ya régie des eaux que tio na bango munene van nango etoboki na Kamunganga. Bakonzi ya régie des eaux botala nano bino moko ndenge ba van na bino ezali ko bimisa mai na ba pembeni. Kutu e koma rouillé donc ezobebisa mai pamba et pourtant ba côté misusu bande ko bazolela mai na misu. Lokola pe mai na régie des eaux pe kate monganga et comment nango ko bima tantôt plutôt population e comment ko profiter pour batoka mai na bango na isika oyo ba fuite oyo van oyo boka lokole vandi oyo mai lidusu soge toboki fale babongisa lidusu wana fale ya fongol awa soki ba fongoli mai wana ezobi makala yango wana biso totoka awa ba pompi nde na moye bima nango te na butu pe ezala nango me ko bima nango kaga ikomaka ndenge na mbala mususu bimba mususu bima te baya bongisila biso koto bakonja régie des eaux félicitations quand même na ndenge bozali ko protéger tio ya monene oyo kasi likambo se moko toli ko senga bobongisa nano ba van oyo po gaspillage ya mai ezali tout un esprit photo benga na mboko oyo mai eza bomoy bondimela ngai ya sala